eloko na koloba edido image film we continue kaka frapper bango na film edido image elona osenga yo chicoté bango no image banza soko ya Congo edido image edido image edido image edido image edido image edido image ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako ya biso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbo. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Arata. Oh, nouvelle langue peut s'absenter lelo. Grand frère nanga kendaki Congo Brazzaville. Oui. Na mulonji. Muyonzi. Na mulonji wana atikali bakangi ye. Oh, bakangi sundeni. Do batu bolingaka ye bo soutenir ye mukande sila. Etaninga te. Oh. Batindaki akende. Yo linga yo ke la place na ye. Bon, moi je suis cher secrétaire, j'ai pas le temps parce que je travaille. Bon, si yo sepela ko kangmande kono ndenge. Mais yo mukande sila au voyager comment? Il faut pas kanga yo. Bo bete fimbu. Oh. Service criminel. Oh bolandela mamo ba papier muta kizanga papier akebo kanya tika la una ta 20 ans. Oh. Yo lingi malaka ni kaza di sola mamona. Yo lingi malaka ndeko kono ndeni yo susu. Na lobi eza malerte mukande sili okendeni bakangi yo. Déjà kolekane na aéroport mukande sili wa lekandeni. Bakena na bateni ale. Oh. Yema papa fardo mudi ye loba ma ya nzongo original leki ya nzongo yeyo mengana wakama nazo banzongo mukandesi pokona to mona nzongo lelo est-ce que mena yibite na yo kanzongo aza oh ba moni lelo champion ye mo aza témoin ye ngana na champion likofi ya courant tant voilà te bon ye champion de quoi yo champion siko ya solo na bidama kangi die bon. Ah, peut-être ça quoi prendre ah quand il y a des amis ça me soit kendaki mambasamba alongi na alongi azo coupe maître ye babi ba moni champion comprendre na pas ça combo bien pour confirmer katakata bango moni bilamba longi na lobi nga za mettre katakata kata bakatisa yo donc peut-être badegi na ba papier oui mettre katakata yeo donc abadoki sayo oyena mouvement arrêt gauche
banini bapela ayuma te Didier champion maître katakata témoin Didier bakanye na muyonzi ye mo atina bato na muyonzi tikala kuna be osala 10 ans mama yokolo ya liloba yake mpona Didier Nzongo nde bakangi nga tout à l'heure na tokutana Didier Nzongo na nino garde no donc c'est saluer kaka to soli normal quoi na moneka yaki na yoka na poza mi ba bensaki donc nga na ngi so trophée mais bon na yoka so trophée na bensaki la délégation président de la république quoi Denis Sassou Nguesso donc azungaki le to kutana so la ye mais na kawo kuna reg na point de vue bakanga ki donc moneka yende ba mensonge na démentira maître Matsuda est-ce que on d'accord non que Didier Nzongo bakangi ah mais on a ngai so bakanga ngana eba bon de lile ko biso to yeba te po yem da sa famille na ye famille est-ce que le bio bakangi est-ce que famille na ye biso to yebi makambo ya kati ya famille na bango to yebi te bon Didier Nzongo ba monaki ya de ba moninga lelo yeza yete mais ba moni Didier lelo maintenant on comprend te ndeni ni bakangi na muyonzi arata so bo no atake na muyonzi ngama Nzongo to sola mais Nzongo Nzongo tanga yaki abeti ba yoji oui Nzongo ndenge ni azo expliquer ngai ndenge lakini bayambaki pa Joe Zakari non Zakari na baya msoki mais siko ndenge ni leki nazo bake Didier Nzongo azana muyonzi bakanga komoni ba biloko musu ba rata ba prom arata mo pa doka vraiment ndambo arata arata doka oki arata doka yango diko bible na ye bakangi ye yema doka Babi dans les services traités, dans les créativités des recettes. Donc, comme on l'a dit, elemba. Adaba si vous boni bon draguer nga, mon Congo déjà elemba. Bon bah on n'a pas la mise qui m'a offert. Babi vous comprendre Didier Nzongo babi bakangi ye azana muyonzi wana elodi arata. Comme nous sommes comme Congo lisusu. Ole kada susia ndekolo bakangi ye yo comme nous sommes comme Congo. Ah, ngam mela bogne bakanya fana 10 ans kuna. Ah. Nous voyons ça papier comment ça. Mais comment yoko linga malera ndeko nao? Akene na tenia leo bakomaka ya bazai wana. Mais bokokana pe kotine mukanda no te po aya. Bakanga nganela bebs. Ta, mais c'est journaliste ozo c'est que dit nos images. Bon, toi ça sauté, vas-y. Mon mari stress, y'a Patrick Marois Vengi. Mon mari stress, y'a Marois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na chance ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Maluavengi, Vril numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril numéro 25 et pas Patrick Maluavengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Maluavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Maluavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maluavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela